voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye. Oh, c'est après beaucoup de réclamations, de demandes que les lots Nasali Bino de sous plaisir, abonné et à la voix du peuple. Il y a la Bino Moko, il y a Oyo Toro, le bateau banane aventure, il y a chaîne O, la voix du peuple. Et, en tout cas, Anissa Internet, ça va faire ce belé. Mais la lutte sur le lot, pourquoi? Parce qu'il y a des actualités en Internet concernant la sœur Marie Missamou. Oh, tout le monde qui le prophète Denis Lessi, à ça qui révélation, il y a Makassi, où il bougé famille, fanatique et puis bandeko belé. Concernant l'existence, il y a moi la moko caché, il y a sœur Marie Missamou. Et quand je parle comme ça, nous tous, déjà, c'est pourquoi je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette émission Rendez-vous valable, où nous allons essayer un peu de parler du tout et du rien. Nous allons passer de très bons moments, en tout cas, je vous le rassure, avec Patrick Seka Imama, capitaine de l'équipe. C'est vrai. Ah, vraiment. Vous savez que la monnaie est là, la monnaie est depuis le mariage, depuis 2018. Hein? Oui. Boni. On a bien, malgré conjoncture, non, ça va. Ça va. Oui, ça va. Ah. Mais ça, on va tout donner son beau, tout va au talayo, on va monnaie au kala, on va déranger, c'est quand il m'a kenda wapi, tout ça. Na lingi bino mingi, il y a besoin de partout de la surface de la terre, pour la voix du peuple, grâce à Kaimama. En tout cas, na lingi bino mingi, Nazali, en chéri à nous, ça n'a pas esprit, retour à Eden, la vengeance des visages. Nazalanga kaka, ni webila kinga se Kaimama, n'a changé de. Ça m'a changé, comme nous sommes les humains, nous avons changé, en tout cas, la lingi bino mingi. Ambote mingi na mateo sa senga tete na testa homo aza toujours yo tozala kaka olizo bilanzi la kutala rayo auto za capitale na kata Kinshasa et balina suka tozala ki penayi en tout cas merci mingi na Mario les Canadiens batu moko bazaki les approches na makasi mingi Curtis moi moko alingo zanga sanga crédité OK puisque ça za la raté mais il faut za la kana crédit. En tout cas, merci mingi na maman Lolo Justine, maman Mokobwe depuis le 27 heures qui est dans la capitale aux aéroport. En tout cas, merci mingi l'équipe de mingi. Vous êtes tellement boni vina yo kasi. Te vinini. Vina yo. Vinini. Vina yo. Bon moi ina ngai. Bon moi ina ngai. Bon moi simba mina makila. Na Yesu. Et c'est moi qui l'a na Yesu, malgré mon qui linga kinga ité, na réalité belé mingi. Le grand Nzamba zaka miséricordieux. Parce que bien ngai aller moloto, parce que bien ngai immortel. Oh, ba bien aller moloto sur les. Parce que je te dis que j'étais 5 fois empoisonné. Oh. Ah oui, Vincent. 5 fois empoisonné. Parce que bien ngai immortel, parce que bien ngai aller moloto. Yo ba pitsa ba yo ka yo ne ba tshela ba poison ku farate. Non, ku fakate. Pour ça maza malamu kati. Yo ba neni ke ba tshela ko poison. Non, yo ba ndenge to mona ka be feste quand yo manifester na kata nzoto na ngai. Neti nini. Uzomona usentir mo ndeti o edere me ko to sala awa. Ba oké moko boye, les aussi la kati. Ba oké fait de comme non comment sens biloko moko moi ba vert. Na comment sens moi ba vert. Les autres qui si o ezama ka mususu. Tant que ba senga test moi ba saka ba o penza ya makasi. Do mona kinga la keleti ki kwiti. La yo sunga na ki kwiti. Mama kabibi kutu ayeta ngokiti ko pesa ngai mutu moko ba sunga boye na akuti nga déjà naza déjà à côté les makobika. Kunzamba zaki malamu kati na ngai. Mais ce à part ça, Mikolo Moussa ni Mikolo Zara na ba makam na yo ba bar ba rubina tene. Nazala ngaka na vandi na ngana ndako. Na vai na ngai. Obi ke vidéo no to salara wana ya o bokanga maka wana obi ke batu ba benganga na ninga osakana te. J'étais obligé de leur dire que était zaki na okaka moi comédie to sala tout ça ba nini. Bonga imoko 1001 personnes. Monde entier. 1001 personnes. Nga ba benga tina ba manda tina ba lisanga nga bité zaki na okaka moi comédie ka to seki poto sexe ba tia avec des kokutu ba yaki kutu ba mususu kutu ba zondi matin bita poto na tebilo ko moni ngai na ba réalité wana ce que bike na sala déjà ba réalité ba nakala
so ça qui bon mon angate mais mon angate déjà na kata net tant mon ninga les sous c'est qu'il y a quelque chose qui vous savez mon toile là on va tester à homme mon toile là on va compilanzer là c'est kai mama ah oui hein sinon toza na moi dossier moko to benga ki olelo c'est vrai que tout le monde a au kala ba ndekebele ba nyaba mona yo ba bikitsa libaya kwiki c'était comme ça kwiki nange ndenge payer nga yawa pour boyat na bombi yango na zambala ta la ki funda ma famille tout yo ki bakuli isolo toza na ngwa ya Marie Misamu toza na isolo Marie Misamu oyo azopemane na kimia tozalaki na esengo ya komona d'abord mariage ya Ritz Misamu aza mwana na ye tomoni mariage eleki kitoko vraiment participaki na ba fête oyo ezalaki na Kinshasa oui na Kinshasa tulekaki mais kuna ndio tozalaki te na kin bozalaki namonaki mpe papa na ye azalaki présent na nini esalaki bato ebele bien bamoni su papa na ye tout mais nina te lote mpo nde nalobi kaka papa na ye dadi papa ne nani papa na ye dadi nani papa kulu tunya kuma papa na ye ya Misamu azalaki na poto kuna ye ye kuma papa na ye papa ni loba papa na zo yoka yo mais au moins toza très content toza très content voilà ba nini ba mwano libela mwano ya mami wata eko ya raté siko toza problème ya sœur Marie Misamu tomoni prophète Denis Lesi a sali révélation moko ya makasi pour nous annoncer que sœur Marie Misamu abota mwana moko abomba mais yo na ba émission na biso toyebi et puis là personnellement je peux témoigner que boyo na sœur Marie Misamu bozaki vraiment boye donc mutu na yo na mona na viva yango ya bino mibale est-ce que lelo Patrice Kai mama prophète Denis Lesi a eu courage ya ko avouer yango ya ko mimisa yango que moi naza na poto tout est-ce que yo lelo ba ndeko belé ba benga ba bisinga bi est-ce que ko confirmer biso di solo yango bekana obeta so di solo ya mambetali ko bota ya sœur Marie Misamu mwana mibale oyo frère prophète Denis Salobi azaki caché c'est faux et archi faux na bi ko dina ko bana te makamo ba archive wa soki bizet baba biloko moko boye Misamu bota mwana moko rit Misamu bota bana mibale misatu mine mitano te mwana bango bazo baki ya boti mwana bota mwana esikani famille Misamu baza na kata Kinshasa awa famille Misamu baza na kata poto nga bango kuna mwana ngo tomona yo wapi bambule bele Misamu afai na kata Kinshasa akenda kata poto ngo te asoti na ninga sali bo ma saison kaka na Kinshasa zie bango zaki na mipende ona mikone abome yo na kata ba robe to wapi abota mwana te to kana mwana moko ka abota rite na ebite na ite solo bandoko bandenge nini ke autant mususu te en tout cas pona ngai ndi na vana kina miss na ebite soki na banda ko kosa ndenge nini na ebite azaka na mwana moko oui parce que Denis Lesi baba la mibale mona bango wapi yeso azo balikuta pa Marie Misamu kunga na okama makambo ya sala Misamu asala Misamu tanga tosambia pa pasteur Shadrach babenga libala ngwa ikuna babenga ne kuna a commencé à passer Shadrach na libala ni babenga na ba libala ta banyokola libala pa parita kenda kotika ekuna tanga tiki rit na 7 mois akei Angola ngwa akei ko umela makasi mingi umela ka makasi mingi ta ba 2 3 ans ndambu ayekoya tanga nga kende lokola moi sabotela ka mwana apesa sœur Marie Chenette moko ya or ya munene ye pa Paris abesa Misamu Chenette moya azaka nango Denis Lesi ta makamango ayekuna makamango ayekuna modelo ya ye convention moko so pe campagne d'évangélisation ezaki pa pasteur Shadrach na bosanité ye azaki koya koteya wana oui effectivement donc azaka nzambe semer on vous donnera c'est Marie le quoi azalaki chante et pa pasteur Shadrach azaki koyemba azalaki afana dimingo vana mingi liboso Chenette na monene azaka nango penza ya sango ko boya so te Chenette le komisi nzambo fingi Satan ye Denis so azotea misu neka na Chenette Marie Misamu s'aimer il faut qu'on s'aimer pour joie il faut qu'on s'aimer pour misu kana Chenette Marie Misamu
Mais ça qui part en été. Conversation sur le crayer car marquant misamu kaka. Si comment qui n'a pas pensé quitter c'est nassé. Alors moi ça peut na geste. Oh il faut longola. Faut s'aimer, faut Zalaka. Sœur Marie a un gars. Les passats Sœur Marie habite sur les passés na yé. Il y aura yémara les passés na misama habite sur les passés na yé. Asa quoi maman botinga a chance habite les passés na yé. Habite sur les passés na zalaka jeune. Oui moi Sœur Marie fait Sœur Marie misama no sabino. Faut prophète de l'Église qui t'a donné ça rame. Azo type exemple geste président bout. Ça mina lola. Kaka bo epende fois s'aimer kaka. Do chaînette si wana. Mais ça mona qui combien ko étouffé. Par conséquent, à l'ongla cheneti, assez. Apprécier. Malgré apprécier qui est, azaki na bonzambe kati na yeme, na étouffement moko boye. Oyo pasteur Denis Lé, c'est-à-dire que tout fait cap on a cheneti wan apprécier. Ndenge suke cheneti na pasteur Chata qui bika bango mibale. Mais na ko kamwa. Soya ko loba na star muni lokola Marie misama kota mabela kenda. Ba n'importe quoi pour na yeboye ba buzo ba boye. Oyo so bo mingwa écoute zo chente ya monene okenda na ngwa semela yo. Okotika été. Mais oyebi oyo frère prophète Denis Lesi asala pour na Marie misama to tant ozolo ba boye. C'est que ba betre ko kama kamsu mais o pe ya monene parce que biso no sozo reconnaître que so ezala ba pasteur oyo bazaki proche ba prophète bazaki un peu proche ya il y a Sœur Marie Missamu, on a une campagne, on a un soutien. Le prophète Denis Lé en fait partie, Patrice Kaïma. Il y a eu dernière fois. Le pasteur Denis Lé, Azaki c'est parti ma réalité. Wana. On dit, mais on a beau. Azaki est parti de Missamu. Ako ma bien Missamu. Yo, à part Wana, n'est-ce pas Zalana Sœur Marie Missamu. Parce que le prophète Denis Lé cité à tout moment. Bon, à tout moment, il y a Marie Missamu qui est dans la bonne relation. Dans la bonne relation, Missamu, ça comment déjà Missamu. Comment déjà Missamu pour Azaki ni mutumo akabola kanete nte besan pour basala nzambe, il pour basala nzambe en tout cas roboya pona ye. Aoki ko boya yete. Ayo ko boya yete. Mais la les passé ba arrêter les passés les cas kuna. Na makamso les cas. Surtout zone tam so ko boya ye. Mais soit les présents de Barose en étant que Missamu musala nzambe pour ko boya yete. Pour basala nzambe ba prophétiser pona ye ndoko zala boye. Mais akolo ba bozo pona Missamu boyete. Akotio la Missamu boyete. Oh ça Missamu na ba gag. Ya boye Missamu abota boye bana mi ba misatu mine mitano. Wana de penza eza dignité. Eza penza dignité pour nous amosala nzambe. Bon que za tangai na lobi ata makambo bongo bateme na ngai. Bon ba yeta ceci ça de la façon comme ça boye. Mais so na tele penza prophète Denis Lesi. Ndem to abeta makambo penza pour na Sœur Marie Missamu. En tout cas ngai et soki bo moina ngai. Mais yo Olandi eta lobi que Sœur Marie Missamu ibisaka eboye. Ata un jour le losoki na zate. Kobosa na mwana wana te. Kobosa na lisolo ya mwana wana te parce que ezaki zemi oyoyo, c'est notre prophète Denis ezaki zemi ba bombaki, ezaki fa ba yeye banate parce que muto azaki responsable azemi on a pas azape pasteur munene ba ko bimisa était par rapport à image ya pasteur wana na Sœur Marie Missamu. C'était ça en fait le prophète Denis expliqué. Si c'est vrai, famille Missamu bazali. Abina famille na be ba yebite. Là ça notre téléphone s'il vous plaît. Si c'est vrai famille Missamu bazali. Par yana eto monae. Le cas biso to mona été le ezaki le kama ko bomba Missamu pa bomba la pe biso te faut te yebi yango te abete la pe biso yango pété alors c'est normal faut na boya atikala jamais oyebi biso ke non ta yebi sanga pété oye mo ka beta masolo mususu akati ba beta raté masolo mususu ba lo ba raté pour na biso penza bete na biso yango te c'est normal faut na boya yango bana loti mokile kufa faut na boya yango parce que ka ba yebi sa kiyote mozana preuve moko te ke makamba lo Denis Lesi lo beza lokuta et lokuta pour famille n'est pas bazali tozana bango tozala tongo midi pour to mona na kana bango ba yebi yango te soki ki eze a solo ba to mona ngo tondima ke pour na bo mengo Missamu azaki nango bo mengo Missamu atiki ndako kuta ma campagne kuna apesa ngo apesa mwana riti cadeau ndako wana ma campagne apesa riti cadeau anniversaire riti apesa cadeau ndako wana ma campagne ezana kombo riti bon musko mwana ngo wana Missamu akufi akei na bo mengo Missamu atika ko tali coffre Missamu azaki na coffre à bijoux bazaki na tiroir au bendi tiroir à bijoux to ko tali tiroir boy au komisi nzambo fingi satan ya solo au komisi nzambo au bendi tiroir wana au tali boy au komisi nzambo fingi satan pe bijoux nyo faisait na kata na ebi moko na moko tisoka nango bona bo mengo Missamu atikaki bande ko bazusu biso ku ba kamai ne ku peto zwaki bongo mwana ngo abota kuna poto kuna tilaka nini na ebite so alobi bomba ye par rapport à identité na ye nenga zali ko yembela nzambe
na moto abotaki na ye pe aza musali ya nzambe. C'est-à-dire ngeke salir image na bango mibale yango babombaki yango. Ngana yebi yango te c'est frère chiffre soki babombaki yango za solo baya na bango to mona yango poto nzela. C'est pas il y a pas eu un moment moko boye c'est mara ke ndara poto a betrata ba inane na ndambu a bona na raté a betara concert te a limwa batunyo so boye. Et puis frère prophète Denis Sabeza qui moment auto mona ki Saint Marie a comme rolata ba robe ya minene zaki pona obomba grossesse wana. Na ebité poto se makenda inana sala kuna en tout cas na oyeba yango te c'est mara se bambule bela ki na rapoto te ata ba 12 à 13 ans te akenda rapoto te ba roba minene zaki look a créer look wana pour look ngo pe to biso ko pe to contribuer na kata look ngo wana ki ba look milai wana oui to contribuer te ezaka mo baziluka ko kita wana mais ezaki te pour makama ko bomba zemite en tout cas pour ngai na ebité nakamwana eza lokuta siko eza na mona mwasi moko atinela ibo taka nde tosali émission na prophète Denis mona mwasi moko atinela nga audio toyoka na audio yango s'il vous plaît toyoka audio yango comme ça to confirmer to désaffirmer information yoka audio ya mona mwasi moko na Belgique hein. Allô, bonjour, c'est Vincent Chilouise. Oui, je vous regarde souvent sur comment on appelle ça, sur YouTube avec le pasteur Denis Lessi. Voilà. Donc ce matin, j'ai vu votre vidéo en direct, mais je savais déjà pour l'histoire de l'enfant de la chanteuse, la congolaise, la Marie Missamou. Donc c'était pour vous dire que moi je suis coiffeuse à Liège. Je suis coiffeuse à Liège. Et alors, mais voilà, donc c'est pas une histoire cachée. Et moi, je connais le garçon en question. Donc, il vient couper ses cheveux dans mon salon. Hein, j'ignore. Voilà, il vient de couper les cheveux dans mon salon. Et voilà, je sais où il habite. Les gens savent où il habite, donc quelques personnes. Donc, c'est pas une histoire qui est cachée, mais je ne pense pas que ces jeunes-là regardent les histoires africaines, quoi. C'est un petit très branché dans les histoires européennes. Voilà. Donc, mais le fils existe, quoi. Donc, j'aimerais bien confirmer donc le dire de Monsieur Denis Lessi. Donc le fils existe. Pour moi, le problème c'est que je ne m'exprime pas trop en lingala. Je parle swahili plutôt. Je suis du Maniema, donc je suis plus en swahili qu'en lingala. Donc le fils existe. Et il a 17 ans. Et moi, je le vois au moins tous les 2 semaines. Et moi, je le savais par le canal de mes copines, donc il y a vraiment pas très très longtemps, peut-être 2-3 ans, par le canal de mes copines qu'on faisait de Miss Africa et qui allaient prier chez un de ces pasteurs, Chitea, je pense, Chitea ici à Liège. Et ils ont parlé de ce jeune-là. Je ne savais pas que c'était un enfant caché. Hein. C'est parce que j'entends parler depuis pas mal de temps que je regarde M. Denis Lessi qui parle. Donc c'est là où je me suis rendu compte que, bof, moi je ne savais pas que c'était un enfant caché. Et je pense que quand il y a eu les histoires de la mort de Marie Missamou, il y a les gens qui compatissaient avec les petits qui avaient 9 ans, qui en parlaient à Liège. Enfin, c'est l'histoire de Liège. Beaucoup plus de Congolais sont à Bruxelles. Ici à Liège, c'est petit, quoi. C'est petit et je suis la seule africaine congolaise qui a un salon de coiffure à Liège depuis 37 ans. Donc tout le monde me connaît à Liège, c'est Madame Salima. Donc voilà, quoi. Depuis 37 ans, je suis là, je suis à Liège, donc voilà. Ça va? Donc si vous avez des questions à me poser, ben, vous pouvez m'appeler, n'hésitez pas. Et d'ici, je vous souhaite une très bonne journée et merci. Voilà. C'est kai mama. Tolandi biso nyonso. Maman ndeko na biso moi dans le salon de coiffure na Poto na Liège a confirmé biso que moi nana zali comme d'ailleurs junior atala rami biloko na biso ba congolais te aza plus branché na biloko ba yaba na Poto kuna. Et voilà, elle nous confirme l'existence de cet enfant. Tout le barrage c'est quand même bino ne bosse. Boye bagite ndenge ba bomba ki yango ezali ki secret, bino pe bozali ki ignora. To yebi yango te. Il y a pas eu un moment où on a Saint Marie Missamou soki pe tamula ibomona nité.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, une année. Oyo na ebo soit pénal temps pour moi en raté. Est-ce que Rose a sincère? Je crois. Tout ça là qui 3 ans. Tout le monde sait pas mais ça mais c'est marrant na kata qui chaque chose qui na voyage. Na kena ki ba Kamako, ba frontière, ba Kamonya, na kena kuna pour dire so pena c'est marrant na mbungu, azali na Kishasa. Ba sera mwana mboka. Ba gagner ki mwana mboka. Biso to kendaka. To tiki mwana mboka pour biso to gagner c'est mwana mboka wana. To ki voyage. To sera ba 3 ans kuna. C'est mazo te so ba mbongo, to so benga ye mis to sa koto boye moi bo mengo ye biso kuna, biso koto moi bo mengo landi biso kuna. To sera ba 3 ans. Mais misa mo zala Kishasa. Tant to yeboye. Tout le monde a pu biscuit ça à Kendate. Alors que les poteaux de Réma à Kendaka na musicien moko ba kilobe ta concert moko na poto à Kendaka. Donc à Kendaka concert on ba salaka ba 8 mois je crois. Ba zonga ki à Kendaka musicien moko kaka Kendaka na ye. À Kendaka na poto mais ba umela ka peza mingi te ba zonga ka. Mina ebité. Mwana wana. Na ebité ce qui il a aimé oyebi il y a moi si. Oyebi na po biso tozo yeba te ya Sarah bina boyebi biso tozo yeba na biso te ozomona ya jeje kuti wana kote mabele abeta biso ata liso na ngote na ete so bino boyebi po biso toyebi te po ba solo misusa misa mkute za kuti maso kaponga musu o ba so na ba musu o maso ya famille kutu te mais ba secret misa musu biso toyebi famille ba ota musu ba yebi ngote solo musu po ba vérité musu ba bisaka mutalibanda ezalika musu ta musu bina bomela na mutu bina besta mo vérité na bomba na nganta onda kutate botango pe ça ezaboye bo vérité na ebetelo mais ta so ndako na bomba langa ezalaka bo ba secret muso misa mbe biso mutu yepi parce que moko boye ba secret mo ya ezala ngo ba secret moko to ki a gravité so ya bandengité masolo muso ka dito sola kaka entre nous dans ce famille pe ba yibla bango te mais à moins na wana penza ke misa mabota bala mi bala mi satu mini to comprendre te ay betela bisoté c'est mara ebisa bisoté. Torotanga kombo ya pasteur en côté pour na respect na et puis parce que tous na preuve moroté ya ko tanga ba kombo na et pour na respect na mais yonanga to yebi pasteur o bazo lo ba que yenda za papa mwana wana ngai nani na yebi pasteur ango nani ngana yebi pasteur ango o bazo tanga wana bazo lo ba que bazo te oyo bazo lo ba oh bazoloba oh c'est-à-dire directement bazotanga communiquer na télévision te mais bazotanga kombo ya pasteur c'est rango nani na yebi na ngai yete nani mais ni nani un cas de show pasteur ni nani mi se joue il est pasteur nani et puis comment on est pasteur mon nani so na yebi o yebi sanga pasteur mon nani to so bo maman na misamo te to bo mi misamo te te bo so pasteur to yoko bomba e tabi quelque soit direct dans le soleil apparaîtra allez tout le bal ko pasteur mon kombo na nani. Oui, bisangai. Pour nayo, tu n'as jamais moment bon, c'est un mari, tu es bien que mba naie, bison tu es bien qui côté mascotte. Pour bâtiment se bailler baki. Mais avant côté mascotte, yo tu n'as jamais ko yo ali solo mo ya c'est un mari, à la relation mo na pasteur mo boy, prophète mo homme de Dieu mo serviteur de Dieu mo boy. Parce que yo wana rose envoyer baté. Deti nani, ba se bele mingi, mi se maninga ba sala nza mingi pe na ipo zo prophétiser mingi plantina bo. Et na né relation amoureuse. Relation amoureuse té. Na yebiti. Donc Denis laisse marano so do lo ba wana yo pona yo do ngeza lokuta. En tout cas, il y a le côté c'est fou archi faux. Oh, pour vraiment mi samba yebi angote. Passer à monani. Nani passer à monani baye. O bazo ngaba o bazo tanga wana te. Yo nanga to yebi. Yo nanga to yebi na tenge comment so ozo dibisa. Yo nanga to yebi o ba otanga ngala bitenge na confirmer ye. Mais o bazo tanga o ba bazo tanga wana. Baneli bazo tanga. Passer à monani. Mais yebi sanga été pourtant c'est toi yebisanga pona yebasiko yebisa pe bien c'est ça de la façon comme ça. Osumona. Yebisanga e. Ce que yebisinga comme ça na yebisa osiko bien metam sur yebaki na gauche, ngana yebisa na droite. Ta so yebaki na droite, ngana yebisa na gauche. Pour ngana so yebaki papa. C'est murmure bazo tanga kombo ya, il se murmure, je ne confirme pas. Je ne confirme rien, mais kombo ezo tanga mami mi za pasteur Sonic Kafuta. Pasteur Sonic Kafuta papa, soit béni pas mon ambisiko za disquette nzambe akanisaka yo. Pour grâce à yo de sœur Marie ba benge Marie Missam. Pasteur Sonic Kafuta. Abota na Missam te. Na ebité. Tant bozo mona Missam. Boye bien le parce que Sonic Kafuta azaki pene.
ezalaki na Portugal. Pasteur Sonia Kafuta qui Portugal. Azali koteya na balabala. Bakangaka ye. Akotaki prison na bango pour na potango bango kuna bakangaka ye na Portugal. Ouais, sœur Marie a appelé déjà ça déjà album album Nazirea to Valé Abaka. Pasteur Sonia Kafuta azaki na kati ya prison azoka nzembo wana. Parce que yebaki te ki misamu aza congolais azoka certain sous musicien moko boye ya mboka moko boye sous bon à Brazzaville tout monde façon comme c'est de ceci c'est là. Nzembo wana lente kondima na makasi na kati ya prison. Kondima na lenda ki makasi mingi. Tanga bima prison ya Kinshasa. Quand il pasteur Shadrach. Convention mais ça un peu kakuna. Il est pas équipé kakuna na convention wana. Pasteur Sonia Kafuta zaki so zonga ndako azaki d'habitude moko zonga ndako abimaka ba mama na mutoka na ye amemi bango atiki ba ba kitanzia batiki tika nzembo so bemaki pa mimpe misamo pe na kati na bango amimpe misamo ayebaki pasteur pour pasteur il faut ba pasteur kasi pasteur ayebaki na yete ay mukolo mususu pe lokola misamo na pas pasteur Shadrach ayembaki nzembo tanga misembo Sonia Kafuta bi sero nzembo na okabo ibwe mtabi ya yemta yembango ya solo yemta yembango oh c'est vrai yemta yemba nzembo wana. Pasteur Sonia Kafuta ça qui va chanter nyonso. Pour nzembo ya misamu ya nini album ne What is a Girl, ce qui est cette fille au embara Seigneur. Tango bimaki wana mbongo nango bandiriza ki farce paso boy misamu na kite mbongo na wana boy agola sa eloko sala bwa senga ki productivité mbongo oyo zwaka mwana nga oyo rythme milanga ina poto akene pa ya na ngai de même ka mbongo na poto bien azobuna na kaka tango ba postone Kafuta benga ki ba chante bayaki apesa ki bango ba enveloppe misamu apesa ki enveloppe na yemoko aisaki azozengisa ye kaka po azoka moye asepela ki na makasi mi koleka tanga apesa enveloppe apesa ki misamu enveloppe na koboya misamu tanga ngote na enveloppe wana nde soki misamu asomba ki robe kolata asomi moi planti asomi moi soutien moi body moi nini moi talon na mbongo Pasteur Sonia Kafuta apesa ki. Mais à partir d'un jour, Pasteur Sonia Komaki, ceux qui ont des conventions, à quel misam abeta concert. À quel misam abeta concert. Misam kokenyo sangwana, comme ko yeba na yeba caché peso ken. So ba concert moi mkem azule ki na wana beta concert. Les arabes convention misam. Vous avez relation ya papa na mwana. Ozomona. Que papa c'est pas la musique ya mwana. Mwana lendi sa ye. Nzembo lendi sa na kata boloko. Na mboka mwa Portugal bakangaka ye wana. Ozomona azokende kuna akumi ko boye yo misamba akumi ko ba benga ebo. Ba benga ebo. Paseka Sonia Kafuta ndi mutu akobai ko tambusa ye na bisika lolinga na nyonso. Ozomona azalaki na problème na été. Oh boye en tout cas Kai na yebaki yango te na yebite. Donc esika moko te yo mona o sœur Marina pour pasteur o relation moko. Na yebite ba dekona nga bo condamner ngai te na yebite. Na mona te. Ba musu ba solo ba o te mis azaki na zemi na na poto. Ba bi o mona mi pena Marie misamu. Ozumona ezalaka émission solo ya mi pena Marie misamu ngo. Ba bi ezalaka abanene ko pesa kolobela côté positif de ba yebsa nga yene ya sera la taraboma nzoto. En fait, c'était ça, non? Oui, c'était ça. Vous avez dit, donc, 3 jours avant tout le fille de Sarah, tout à qui M. Zachary Baba se fait vert. Et le cas à la poto. Misa Makenda poto, ou Mila Mig na poto. Zachary qui est poto. Ah, c'est ça, mais il y a au moins un thé. Ok, il y a au moins un thé, au bunga, boy, au moins un thé. Mais ça m'a dit, thé. Nazaki na zemi. Nazaki na zemi. Abi Nazaki na zemi. Ozomona nazana zemi bonga bota mwana ngai na bongisa mwana ngai leti nyonso na bongisa leti tana bota mwana ngai posepa na mwana ngai ozomona zaki na zemi yango ozomona epesenga motana zemi yango lenga tan mutala kazi binigeza la ozobatela zemi na yola ndela yango ozomona ti na boti mwana na ngai tango na mota mwana na bino mwana nyonso posepa na mwana ngai 3 jours eleki na tongo fille de Sarah ba yemba zoko yemba kuna u siko lisolo zema bazaki na zemi yo yemo lobango yoka kasi a confirmé bazaki na zemi. Ah oui. Alaki na zemi eleki 3 jours après fille de Sarah na tongo moko bezaba 7h8 tout ça na biso to landaka ngam kona zai bandu kuna kanku to suki cordolette ba yemi bazo yemba na podium bazo ko yemba bazo yemba bazo de Pasteur Sonia ba tanga si ça zui micro esi ba mo boyembi kitoko mingi bayembi mais yo bayembi bozo yemba liboso ya bato boye bozo yemba olati jipi fantisi awa o musu alati awa ti awa est-ce que vous connaissez mi pena Marie Misam
ata mola ba misam la ta samba tina makolo albaki na sens que moto ba battre la nzoto na ye boso mona mi pena mari misam boso mona ta ba mola misam la ta nyoso tina makolo ok misam baki na zana zemi albaki zemi na cadre ali cc alobi na zana kati ya studio nazo préparer album na ngai de façon que na robimisa bo sepela na yango pe na kati album na beatitude pa mami ka ma cc na ma cc na kati album wana uzumona lomabi ona nini tovandi mesa moko kasi tozali kosolola na fosete uzumona ayimaka ba ma cc na ma cc na kati album wana azaki na président na kati ya nini ya studio nazo préparer album na ngai de façon que mabo CP nango ezaki te que na zemi boye ba bien que ezaki na zemi ya Sony yango le baki na zemi boye abaki na cadre lycée pe alimboyela ka bango ngo pe mutu za bote problème kendité to nini bote na bote alimboyela ka bango tina wana le belaka wana misamo na Sony ka futa na ebité et mon lobi Oma solo mosusu bakota kate zaya tata na mwane so kolingi kofiton ya solo kiba epana ye betela ma solo ya sonye ya kobomba sekele ozomona ta mosusu aiza sekele quelque part mais nazoye bati Natanyo s'en va na sœur Marie 22 ans c'est trop hein 22 avec la sœur Marie Missam na gafate na pesa de fêtité na bete langa lisolo te mais ça se va passer les makasi mingi mais est-ce que bete sauter qui na bota moi amour quelque part na bota moi quelque part pe na misa to va na misa mo atra jamais sobeta biso ke mo bai na obo biso pe to so jamais beta misa mi so mi bai na biso to beta te yo so mi bai la to beta te so mi bai na biso to beta te o nga mo bali o nga mo bai na ngabo o nga mo bai na ngabo to beta na biso te yé puis est-ce que beta so maso donc c'est que au lobby de ce que confirmer ma prophète Denis laisser tant yo lobby que yo na sœur Marie Missam no beta na jamais ma solo ya mibali ya ba vie privée c'est que makambo na pe yo etikolo ye bango te na ye ba yango pe te ba vie biso to ye ba mais on to ye ba yango te mais la prophète Denis laisser mais na te po na boya yo lobby oye ba yi makambo na ye te bota mobimba to ye bi yango te na zo beta ki bota mobimba ano beta même ma solo na ngote o beta ndenge autant pas que poto ça makambo na betelo c'est quand même c'est archifo avec tous les pouvoirs mais donnés par les prophètes de l'Église betela lisolo yo betela ote ya bakati mususu yo ebisa ote intimité ouais bi kedam su yo betela lisolo par erreur non beta par erreur ndeni maso musuku to betela par erreur te to gafa ku te ka wana to ke kobomba c'est faux et archifo en tout cas na ntimi ngote. Alors qu'est-ce que tu peux dire aux gens na bandeko batali biso concernant le dossier o epelisi moto na internet disant que la sœur Marie Missam a un enfant caché mais to occupé bodio maman mo na Belgique a confirmé qu'il y a eu moi dans communé soi-disant je confirme pas mais selon elle disent que moi nango soi-disant comme on est junior il a confirmé wa naza pe na message à moto mo pas komela ngai susuka la makambango a singa bi sœur Marie Abotana, ... un garçon, le nom de ma petite sœur Carole a fait des enfants, Denis Lessi dit la vérité. Nous ne pouvons pas commettre un message bon. En fait, na ebité. Na bina rolobate. Mais oyo Bélisseur Marie Missam ezaki atikala azaka na mwana moko comme on a hérite Missam on a PCP mbote et puis félicitations pour le mariage na ye na na bali na nyonso c'est qui encore le nom et là on ni sko kosenga na et là on ni kosenga sko na bato lelo parce que ezala fait aux ala faux quand même c'est Marie fille une grande star ya mboka na biso oyo toyebelaki ye pe toyeba e chantre ya Nzambe atiki banzembo belo ti lelo to utiliser on na ba mois biso ba adoration lelo azope mané na kimia. Qu'est-ce que tu peux dire na bateau peut-être lelo ba yiba commissaire kombo ya Sija Marie Missam bas commissaire le roi sujet ya scandale na niveau ba réseaux sociaux tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire en général na makambo nyonso désolé na ebisi bino boye botika la sœur Marie Missam bozole ndeti na lilita omoni ke mutu ya mwana mwasi wana eza na mutu ya makasi mingi botika Missam afanda azali sujet na bino te ya kolela mbongo azali sujet na bino te ya koleka par-ci par-là ceci c'est de la façon comme ça botika sœur Marie Missam
boli mon eva na kimia bino boyeba ki misa bote bana misa to mine mitano ngai Patrick luka seka ma capitaine d'équipe konza mama kangali bosa fongola sima sukola kulingo ngadunda nyonso na yebi angote na yebi misa mukana mwana moko rit na yebi ti soki mwana ngo o bino boza na ye boyebi ya ndenge nini botika la sœur Marie Misam soki tozangi sujet ya kobeta toganga ta alléluia 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 soki tozangi sujet ya kolobela tolobata amen que le souhaite ainsi ozomona totika sœur Marie Misam azali sujet biso ali bakuté azali moto to ko bando kolobela lobela mbana mbala te azaki mo wayeba inzambe katikati na ye alingama kipemi na katikata bato tati na kufa bali le monde entier globe onyos ba ilaki Marie Misam globe baleli Marie Misam globe ebongo siko ebongo yo komela yo ta suyo sokufika auke na yo l'archive netika ya lo bese mais Misam tati lo bo lobela ka ye donc manga moko etelati nati yango par conséquent otika mwana mwasi wana olimona ye eba na kimia alingi bino mingi. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Pour nous, c'est un devoir. Il y a Rolugaroupe Sabino par point de vue. Il y a Bandeko Yope Bazalana, c'est Marie Misamo, parce que comme il vient de le dire plus tôt, c'est que. Elle vient de le dire, il faut le barrer elle. Comme Patrick Segama vient de le dire, c'est que par exemple, on peut passer dans les pendes ensemble, mais Batika n'a jamais eu le solango, et c'est un mystère. Le solango a le mystère parce qu'on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Mais ce qu'on peut seulement demander à notre frère, si réellement tu existes, montre-toi, si Kozali, pour que toi aussi c'est le Cameroun. Pour ce que mon anité, biso tolobages, biso moi la mort toyebi, c'est Marie Misam, comme une rite Misam, moi tu bala ou tout monde peut continuer, que ça la mkoye melanza belgo la maman nae. Mais sinon on n'a pas de conclusion à faire pour cette histoire. C'est quand maman, ba fanatique na ba monyo lelo, ba sepeli makasi. Moi, Bambote au Sala, Bambote, ça m'a l'amour mingi, na bo sanité Mario les Canadiens, puisque ça en tout cas Bambote na belé, Osomona, ce qui est encore le nom, Renate Intime, maman na junior. Mais ça, il m'a mis ça te mine, ah ouais, c'est Bambote mingi na cas du show, le grand jour qu'on a gâté au Ouganda, donc il danger. Bambote bébé, parce que Zali, je suis dans l'ouïe, ni même majesté Kiliana, dans les boules macassi, mais chi maman la maman de Renésia. Il y a eu un gouan ezali. Na bossa ni binoté. Maman présidente de ma vungu na Londres. Moté ma papa ma vungu na Château Rouge. Il y a eu un gouan. Maman pasteur Maria Santa. Na biko yaki na zala kité maman Kabibi. Moté ma papa forcé na Suisse. Maman Tati la belle. Na peso beauté sans oublier Tatiana la belle li sous pas zali. Ambote ne belé na ebike décembre ngana yo ko boya. Yo ba kuté zate moi c'est ba style le quoi sirène. Ambote be na pesi mbote na Esther KK maman na Brima na Chekina na Paris na France mbote la pesi de la part de Irsil Monde c'est lui qui t'a donné mbote belé pour la en tout cas mbote mingi na Maki Makuta Marguerite puisque ça mbote na belé mingi Michel Ndamba mbote na yo Naomi Chimanga en tout cas Maman Lolo Justine, Curtis, Nabo Salibinote, Bolinga Makasimi, Irsil Monde, Bosanité, Maosé, Bisco Zaliwana, Ambote Nabuno, ce qui est encore Minette, Simiguette, va pas savoir Bakoka, on est battu na inanani, Amote ma papa Rémi, Boye Bikaka, Bolinga Makasimingi, na Bosani, na pesi mes condoléances Nangai, na Abiba Mimos, pour na maman na yoto qui est maman Didi Mongondo, en tout cas, Baba Biba, soyez forte ma chère, Bisco Zaliaya. Nazaka penayo na chanjate na bote belé mingi obolinga kangai obolinga sekai mama na bunga kipo na otukoleka na défaite moko makasi parce que j'étais empoisonné parce que par l'aide de Dieu linga makasi mingi les bomonika lisusu na réapparaître encore une fois aux hommes en tout cas merci mingi na bino otulinga kangai na bino mingi. En tout cas, je vous aime tellement beaucoup. Vous êtes tellement nombreux. Donc, dans vos zanga moyen, voilà, merci beaucoup, Sekai Mama, merci. Na abonné Nyon sur la voix du peuple pour temps. Il y a la émission d'Abissou Lelo. Nous avons voulu recevoir pour vous Patrick Sekai Mama pour que tout le monde ait ma solo nae, tout le monde ait kala, ça fait du bien. Mais sinon, on vous promet que s'il y aura des sujets, tout le monde qui faut débattre, toujours pour que vous en ayez. Mais sinon, selon Patrick Sekai Mama, c'est Marie Misamo, Azara na mwana moko, comme on a hérité Misamo, cette histoire est faux. Batika la jamais koyeba yango.
et batikala pe jamais kobombela bango yango pa essayer maremisama sinon tout monde ani prochainement na ba différentes choses na la voix du peuple. Merci bye. Merci.